Coucou, bah yanga True Love na ye ko beta bino le lisolo eza concernant ba pasteur. Alors voilà, oya ko croire à croire, oya boy a fandi na ye. Hein? Donc voilà, mais na ba ba kozala éveillé spirituellement, ba ko comprendre de quoi est-ce que il s'agit. Il s'agit d'une famille, papa moko a fandi na poto a contacté biso. Abete biso lisolo alobi ba beta yango pona batu ba yoka bazala édifié parce que mokileze ya kobeba. Ye de toute façon, voilà, il n'a plus rien à perdre puisque ça perda déjà. Lisolo na eza boy alobi. Azaki na mwasi na ye, voilà ba boti bana bango 6. Na kati ya bana 6 wana mwana moko azaki gravement malade. Abotama maladi makasi. Mwana na tungisi bango na ndenge moko ke ba luki ba traitement nyonso, ba sali nyonso, ba losambo rien ezo simbate. Alors situation wana ebandé ko faire souffrir surtout mwasi. Mwasi azaki ko sala te afani kana ndako po abokola mwana wana. Alors changement moko pété etika na kokota. Moko mususu afandika na ba réseaux sociaux ndenge ezaka na Facebook boya moni message mona messenger mosala nzambe moko akomelie mosala nzambe ngo alobi ke azomona mwasa ngo azana bitumba makasi fa kota mabondeli pendant 3 jours atikele numéro ne ya WhatsApp mosala nzambe ngo aza wapi asa na Congo Kinshasa mwasi petanga moni apesi litoi na ye ale akia komeli pe papa wana babandi kosolola tamani kosolola ne papa na yebisi ke non il faut asala noki akota mabondele iye ako accompagner mwasi wana oki bongo atosi pe apesi lilobane ke bakosala après aye ko ebetela mobali na lisolo tanga bete mobali lisolo mobali azaki d'accord na ngote ayebisi abi oh mutu kaka komelo ka boye oyebi ete en tout cas je me sens pas bien par rapport à ça ndenge za wana kolanda bato oteka ya internet mobali azaki mutu moko o eza foi ndenge eza teki lokola ya mwasi mwasi abandaki kosambela mingi hein, voilà mais mobali kosambela ezaki nango normal ayebaki nzambe abandaki na ye mpe kosambela mais ezalaki nango na niveau soki ya ndenge nini wana te donc c'était une personne pratiquement nde tolobaka normal. Alors mobali akebisi mwasi aboyi ale ake kolanda papa wana bayokani mpe bani kosala jeune prière na bango na kati ya mabondeli prophétie kobima papa na lobi ndenge eza na mwasi wana fois luka délivrance parce que problème eza makasi na libota na bango. Et pour ça donc voilà, il faut continuer ba prière, continuer ba étude biblique, ba biloko moko ndenge wana. Moi sona pa ye kondima. Ba umela ikaka na rythme wana akoma ki lokola pasteur na ye puisque na poto baba ndoki na bango église te. Donc akoma lokola pasteur na ye baza ko sala ba séance de prière, ko benga na tongo, ko benga na pokwa. Donc ça continue comme ça et d'un coup moi si pe akomi ko banda ko pesa pe ba offrande na ye ba biloko wana so azotinda. Donc akoma ki lokola pasteur na ye et plus bazo continuer pasteur wana aye ko pesa recommandation ko loba ke nzamba azotalisa ye il faut aya na Congo kuna na Congo akende ba bondela po na ye ba sala ye délivrance à partir de Congo parce que ceux qui a eu délivrance na nzela na ye donc voilà libota na ye ekokangwama moi si pa moni pe bongo andimi tanga ndimi aye ko yebisa mobali aboyi alobi en tout cas nazana yo d'accord te okende ka aboyi na mutu o yebite est-ce que so luki nzambe tout cela pour tout na question moi si aboyi ayebisi nazo sentir malamu te moi si aboyi abite nga na okende kaka pourquoi zo telemela pourquoi otelema se ko za likambo mobali abi na lingi ba problème te moi si abonga merci minzela ake Congo pour 10 jours atiki mobali na sima na bana mobali azwaki congé kuna kei aluki si pasteur wana ba monani iloko aza ova na flat ba osa ba séance na bango ba ya ba prière deux fois ba ndako kokena ngomba des fois même à l'église ya solo mutongo azaki pe na Congo musala nzambe donc azaki bazaki ko église na bango ezaki na commune moko ekangama na lemba matetete mais ekangama na lemba na otanga te pona préserver lisolo bato donc voilà papa wana azalaki musala nzambe pe na kati église on mais église moi muke côté moko vraiment très reculé. Alors moi c'est ngo pe abando kende kuna ba prière de temps en temps bana sala mana flat ou alors ba kena ngomba des trucs comme ça bazo ça ba imposition des mains bazo pakola ba mafuta et à un moment donné tant bazo ça ba prière on a nyo sote comme kena suka papa wana abandi siko bimisa prophétie aye ko bisa mwasi wana ke non ndenge ezana yo zano na problème te nzamba sa délivrer yo mais problème tozo mona nzamba zo tali sezaki mobali no
aza ndoki mobali no obofanda ne kuna na poto aza ndoki yende mutu azolinga sacrifiera mwana bino donc mwana bino so aza bongo eza kindoki na ye mutu zo sa bongo et puis cible ya monene za kayo suka ako bomisa yo donc azoluka nde mutu nao boye moi ça bi oui mobali nanga lingi nzambe te alinga ko sambela te mobali mobimba musala kaka donc ko sambela te alingi prière te so ngana luka nzambe nanga yeka boye bande kunanga ezate ke soki mutu osambela ratongo midi poko olanda ba programme nyonso a prière ba jeune nyonso kusala ti 40 jours nde mutu o asala na ete aza désagréable na miso nzambe eza bongo te mutu oyo par exemple pharisien na mufuti simpako baza ko bonde na église pharisien azomona muninga lokola mutamasumo bango bayibaka bambongo ngai na pesa ka badim ngai na sala ka boye na sala ka boye donc ozomona orgueil wana o biso msu ba chrétien to sala nango o zotala muninga liso mabenzo kande mutu wana oyo zotala bongo puisque lokola prière neti yote lokola alo parla nga langue te donc lokola msu atala ne pe misika mokili yo lobi ote aza asambela raté donc c'est ça mais peut-être motema na isa pur hein mofuti simpako oyo lo sambo o nzambe ayoka kizaki ya mofuti simpako mutakoza prière na ye longtemps te pas comme yo akota ne ba jeune te comme yo mais ni ko talisa te que non ye aloko atanga kombo Yesu neti ndenge yo tanga raté ya zandoki yango zo mona to senga discernement moi si oyo ayoki boye andimi ke mobali ne azandoki pourquoi parce que asa betela ki pe prophète oyo makambu déjà ndenge zo le kanakati ya famille na ye yango zo mona tango okuta na mosala nzambe oyo yebite tika ye aloba makambu nzamba lakisi yo nzamba lakisi ye yo bano betele na ndaku nangeza bo mobile nangaza mobile makambu ka oyo yebisi ye wana nde yesu ko akozo bando bongola en contre yo abando bimisela ba prophétie parce que ça yebi da histoire na yo à travers yo moko yo mom to betela ki parce que batu mingi ba solola na batebele hein le batu o bazana contact na batebele baza déjà une expérience moko ya psychologie ya batu ba yebi ba psychologie masculine féminine voilà ba yebi pe comment est-ce que batu ba na problème na désespoir comment est-ce qu'il se comporte et à partir de ça ako manipuler yo na makamka yo moko zo loba na ya zonga bongo longa pesio et comme peut ba profession mon on peut normal donc tout le but est que sur lokuta mais il faut faire très attention alors moi sur ayoki tango ayoki ke mobala zandoki problème ezate nde ba yebise ba bi ke ndenge zane fo kabwana na mobali no oya poto bande konanga il faut kabwana na mobali no oya poto poso ko konye ko va na e okukufa moi si on a pas eu décision que soka zongi a okabwana tamba kumo kende côté à fin ya séjour papa wana ka moko na mosala nzambe wana abani siko ko approcher plus pour moi c'est pas mais les ba cadeau ba dimi ba offrande etc. abani ko approcher rapprochement de l'écaille makasi ko après ko ebisa yo non nzamba zo talisa azo mona ke yenda za mobali na vie mobali wana ya poto a mobali neti je sais pas ceux qui ba loka ki moi si ceux qui ba sa ki ndenge nini d'une manière ou d'une autre babandi ko tomber babandi ko sala ki moi sina ki mobile bakomi ko bima ensemble nakati ko bima na ba okanga ba photo na bango de manière secrète ba osa ba vidéo na bango ya enfant non admis tout ça là donc babilo ko na nyonso moi si acceptant menga na mituni yo lobi ke mobali no ndimi ke mobala sandoki oye pa mosala nzambe wana ayebisi yo ke voilà otika mobali na yo parce que mobali azandoki ye nzamba la kisaka yo no za mobali na vie mais siko oye ba na comportement ki aza mosala nzambe to aza mosala nzambe te à partir du moment où aza ko pekisa yo na mobali na yo bolimbisa à partir du moment aza ko pekisa na mobali na yo et puis ensuite akomi ko senga yo bobima aussi on remarquer que beaucoup mobima il faut comprendre que tomber na piège potozo ye baba sala nzambe ya solo te par rapport ya feuillage na bango po bango nyonso bazana ba parents basala nzambe bazoloba lokwa basala nzambe mais tozoya koyeba bango na nzela na misala Matthieu 7:16 elobi na biso que vous les reconnaîtrez à leurs fruits qu'ils ont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons hein
mutu azoloba loba ye nzamba lobelaka eti na niveau azokenda kabula libana na yo mais siko akomi siko ye moko kosenga ke bokoma kobima na ye déjà il faut comprendre que misala na ye yango yo en réalité abimisi vraie couleur ozomona abimisi couleur na ya solo ne babenga en anglais true color abimisi couleur na ye ya solo ndenge misala ne ezali parce que akoki te kolongolo na poto ayano so totali bien mutu wana abeti bale na ye bato ebele bayina ba réseaux sociaux wana bayeka kosalela nzambe te eza na bato mosusu pe baye kobeta babanko na bango bandoki nyonso basila bambikudi nyonso basila siko etiki mingi bazoya wana il faut oyeba ndenge nini okoki koyokela bango bible ezoloba na biso ezoloba na biso na 1 Jean 4:1 Elobi, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et ça, les Camounions sont tout obagoye bisabiso concernant Marabanzambe, que non, to pe sa foi na elokwana. Babi, et seigneur la biso to éprouver en gros. To éprouver ba esprit o ezolobe la biso. Pierre, je crois pas loba pe to éprouver ba prophétie. To kon di maka ni osote. Tous appellent l'esprit de discernement. Ozo mona to luka ba confirmation ezate ba lobino ka likambo yoki. Mobile no zando ki yoki. Donc n'importe qui yoki. Pourquoi? Parce que ça a pas problème, parce que zo tungisa madame mon pepeno sikoya e bandi ko longola nyonso. Yango moni ke fondement na biso ezali ko la libanga o eza Yesu Kristo. Ata mon pepeye e ko isara biso te. Ozo mona bakomi kobima tie esili azongi poto mwana mwasi azongi poto amene mobali vie dur ya kosakana te bambo akela okozwanga te nga na muninga no te makila na ngeza bololo koyeba mobali tanga ko comprendre te banda mwasi azongi ba jeton na kati ya ndako donc akokopema te ti a provoqué qui est tellement makasi que mukomsu mobali akoki te alingi lo wa simba neti abeta boy mwasi abengela police tant police ye ba bengani mobali bakati mobali 100 mètres mwasi afundi asengi divorce o mobali abeta kanga boy ti bakabwani ba ekokati ya mobali 100 mètres par pona violence okwa mwasi obike banda obete pona violence mobali ya rasute atikali na ndaku na bana na sisi na oabelaka atikali ye moko sikondenga lingaki prophète wana sepeli po basala ba démarche basani ba bengisa prophète na poto loko prophète anga banda ko luka moi si patikali na sima ko broko la bana ye moko bandeko poto yo eza facile stress e bando sala ye mama zo koka susu te donc mama kamnenge sekela ko sala mezo se mais su bongo te ko mema bana na retard na classe ko sala boko sa bo bandi ko beba santé bandi ko beba mobali pazoka ka sango ya faini na kwena likambo ezate muko musuka mona ka bo mwana na liboso abenge tant mwana liboso abenge obenge mbangu na ndenge moko bien te papa yaka na ndaku mais papa répondre que nga moyena ya na ndaku ezate yo ebi bakatilanga 100 mètres pona mama abino abite yaka na ndaku mama na minito akwei papa ebisi mwana ke non lokwa mama ko benga ambulance mwana jui a benga ambulance alors papa na petan oki bongo abi na signé kana kende tanga ke iboye ayeko kuta mwasi ndenge zawana voilà bazui déjà na ambulance bakena tant bazui na ambulance bakena bakoma kuna na hôpital boba meka ko simba ko réanimer c'était déjà trop tard moi ça qui de la crise moi ça nini akufi tanga akufi bana batikali bango moko o ya liboso azaki na 18 ans donc hier akoki te ko bokola baleki na donc baleki wana tellement basé belé na mutu aza maladi yango assistance sociale ba eko sa nini baluki papa autant baluki papa o bazongsie na ndako po s'occuper na bana et na moment ya matanga batu bazoleka et ko senga ke bazwa téléphone na mwasi po mobali akabona na mwasi ba otuna mobali li solo qu'est-ce qui s'est passé mobali azoye ba pena bien te alors ba ko zwa téléphone ba memi yango ba décoder téléphone wana ba koti na WhatsApp pour ba vérifier ba information ba ke ko kuta ba conversation kuna ya somo ya kafu o ba ne ko solola na mosala nzambe wana na Congo ba kotinda na ba nude kotinda na ba image ya mabe ba conversation ba voice ndenge mobali wana zo pese ba injonction abengana voilà mobali moi si on a bengana mobali na kati ya ndako yango monike
ti makambo ekosalema bomwasi ya kufi telefone oyo olingaka te basimba wana lelo oyo basimbi yango na nsima liwa na yo tozalaka vrai tozalaka véridique botala makambo basala nzambe ebele ya lokuta bazosala bazoprofite na bato baza faible yango abi tobenda matoyo boyoka boeprouvaka baesprit kaka boye te mokili eza ya kobeba à vous